Yenge na bino banso ba bozali kolanda ngai na ngonga oyo ya solo penza ba resistant nyonso bisika bino bozali ba combattant nyonso bisika bino bozali bozwa mbote losako pe yenge na bino banso yenge na bamakesa nyonso epai bino bozali bandeko na ngai ya solo penza tozali na moma ya pasi na ngonga oyo tobandaki koyoka bamama vitaki pa basufraki ngonga yango biso komona oyo toka bakanga fumuki mbangu ngonga yango tozali komona pasi oyo biso tomona histoire donc histoire ntango bana na biso après 30 ans 50 ans 100 ans bakoloba histoire oyo bakobeta yango lokola histoire mais biso nde toza kosouffrir siko souffrance ane eza na biso bandeko ya solo penza oyo ezali mama na bino wandiwa mama wa mushinu mukwabu mama kongo wa bakulu oyo ali koswana bino lelo na peso yanga kulutu mbumba na France mbote na yaya nanga mavinga na bamazikwa nyonso bisika bozwami na bamakesa nyonso ya solo lelo na kozala ngai moko te tokozala na bayaya mibale bango moko ntango bakokota bakobenga tokosolola lisolo masolo oyo ya suka epuis ya pasi kasi na yango po ete tokoba na masolo na biso nano na kosenga na moto na yambo omeka kotiela biso loyembo ya Afelika to ya Afrika matondo moto na yambo malumu mboka yo Afelika nyambani na tungwa Afelika nyambani fina mene tungwa Nesango kambu ye ni malanga lubi zikare vugin kuluanga Yenge kino mamute bayaya yenge ikanisa mkulu baba tataba mpunutulendo yakuluka mupendo ingeta ingeta nzembo oyo eyembami mpona baafricain ntango balobi baafricain ezali yo na ngai oyo ezali lolenge lokola ngai nzembo oyo eza kotungisa bailluminateur yango ebelisaki kasongo liboma ke kozwa arsenal militaire na général patience mpo na baforce oyo bango bakoti na yango ya molili me bakosuka oki yango oyo eza biloko etukolaka bakoko na biso biloko na bango ya kolia malamu ezali kokembelela bango banzembo Afelika japati na ntungwa Afelika yaba itima mene ntungwa Afelika japati na ntungwa Afelika yaba itima mene ntungwa Zazozina katolwa uluzololo batata bapumutulendo sikumi nezoleza ponza zina tokwa yelida na mukimu katakimakosi Afelika japati na tungwa Afelika yapati na mene matondo moto na yambo matondo mingi ya solo penda matondo na zikwa ye vitakipa na Congo Angola matondo na makesa nyonso matondo na mbuta malanda maludi ya solo penza bakesa nyonso boyembaki nzembo oyo esengo mingi ete bozali kotumula bailluminate bakoka kobebisa boza kobebisa misala na bango me balinga te ya solo penza tokolonga na bitumba oyo bandeko na ngai lelo tozali le 30 juillet 2020
to mokolo ya tuku misato sanza ya sambo mibu tuku mibale na mibale na tuku mibale. Lelo tokozala na bandeko mibale po tosolola masolo tokosolola masolo oyo nga na yo tozindi toza kozinda kasi tozoyeba te tozali na kobunga toza koyeba te omoni babungisa biso bakoko babunga biso toye kobunga parceke ezalaka génération ezali facile te ifo tolamuka soki ozoyebisa bana te ozoyebisa bango masolo te bakobosana lokola biso bosana bokoko na biso tolandi bokoko ya bapaya tobosani oyo ya biso culture tolandi culture ya bapaya tobosani oyo ya biso tradition tolandi tradition ya bapaya yango wana tokosolola na bayaya tomeka omwe koyoka nano makanisi na bango naluka moto na yango matondo ya nzita yenge ya nzita matondo mingi na koyamba bobiangami na ngai to invitation mpona koya kosolola na biso na mokolo mwa lelo yaya nakotika yo opesa bato bazali kolanda biso mbote mpe omiyebisa soki ozali nani mpo tokoba na masolo na biso malobo mboka yo matondo matondo yaya mpe soki bosolokanga malamu omatisa mwa mongongo moke ozali koyokana bobakisi mwa mongongo moke lisusu mwa volume moke lisusu matondo yaya na biso ngai nazali bongo yaya nzita ngoma naza na luvila ya pudi ya nzile epa mama na nga luvila ya mbenze epa tata na ngai navandi bongo na mboka ya Angleterre matondo yaya matondo mpenza ya koyamba bobiangami na ngai paske nalandaki audio na yo ezali kolekaleka na kati ya nini ya réseau na baréseau awa na makambo na biso ya internet na Facebook alors nazalaki vraiment intéressé makasi yango wana omoi ngai nalukaki yo mpo ozali komitungisa mokolo ya le 1er août ozali koganga le 1er août yaya okoki kolimbola nano biso le 1er août wana mpo na nini ozozongisa biso na makanisi na makambo ya kalesi eleka me yo ozali koganga yango kaka mpo tozongela yango wana ngai nalingi nayeba nano yaya maloba omboka yo matondo mingi ya nasondiwa matondo mpenza soki yaya tozongi kaka na makambo ya le 1er août yo oyebi yaya biso tozali bato oyo toza na ekole na akademi oyo tozali kotanga spiritualité na biso tozotanga culture na biso makambo olongi ya kongo ni mwana nse bamemeli biso ye aye kotangisa biso ye kozongisa biso na bomuntu tozonga na bomoto na biso yango wana yaya tata atangisi bino ifo ayeba mpe amona mérite ya bana te eske bana yango bacomprendre yaya matondo okatani moke olobi bana yango bacomprendre matière okatani eske bana yango bakokose défendre soki nangengi naloba boye toyekoli papa mpe alingi acomprendre papa eza mpe sikoyo tour ya papa avandi atala peke bana yango bacomprendre makambo ngai nalobelaki bango namemeli bango sikoyo biso mpo tolakisaki tokomi na maturité na makambo wana totali peke date wana deja na ntango deja ya kala ya recours à l'authenticité président Mobutu Sese Seko mpe azonam azongisaka biso deja na makambo wana biso nde kaka ndenge ya otuni kutuna ke tobosana te ngai nazongisi kaka yango tozongisi kaka yango date wana le premier ezalaka avant midi boke kosincline pa bamort na bino bosikoli bacimetière bobongisi après midi boke pa baparent kopesa bango merci ndenge babokola bino eloko nini esalinga mpe bongo ya nakendeki na congo natie kokuta cimetière ekoma esika bato basalaka ntongo yaya cimetière ekoma esika oyo mutu aye
aza na petit besoin asali aza na besoin ntongo asali mosusu kutu bino bosali ya bino mozole wana basalaka wana ye afungoli kadena akoma kolala na likolo wana abuki na kadena bokangaki ntango bosaleli moto na bino nino basalaka wana misusu bazozwa omoni mabanga oyo batie beton batie mpona kotia nini tombo ya moto bana wana nzala pasi eleki bazobuka ngo mike bazwi mabanga na bakoteka so kote mosusu o bazosala batombo tala mboka ndenge ekomi yaye esenge tozongisa bato mpo bomoto ya susu te bato bazonga na bomoto bazonga na sansi ya bomoto mpo te ya mokani ekende soki totambola boye mawa te tokende mosika te matondo yaya bandeko ya solo penza ezali pasi mingi ngai eloko ekokamwisa ngai bapaster bacopaster babishope bati bishope acre bishope arche bishope plus bishope na poto awa epai biso tofandi okomona cimetière yaya cimetière ezali kombo nini société mobimba ezali na oyo esokipaka kaka na bato ya do basala musala po basokipaka kaka na cimetière tokunda lilita bangaja bato nasalaka video moko liboso bato badingi na bango kotala yango te parce que eza nango na ntina te yaya olobi bakati cimetière babuki mabanga bakie koteka po pasi eleki baza kolala likolo ya cimetière bongo siko yaya yango omoni ke balobi bamoro bazali les morts sont morts bakufi tobosani bango esili ezali bongo te nazongisi yo maloba ezali bongo te ndenge kaka yo olobi ya na biso awa na bamboko tomonaka seke ekomi na bajour na bango ya bolokose ekomi na bajour oyo bato na bango babundaka babitumba bato oyo nyonso tu bazalaka bakontribue na histoire ya kotonga bamboka na bango basendaka kodepose bagerme bafleur liboso na bango basinclinaka mpo ya nini bango nde moto babungisaki biso po ete bayeba ete soko biso mpe tozosala bongo tokozala na force siko po biso tokoma faible bango batikalaka na force yango biso bayebisa biso ete moto soki akufi wana eza d'esprit de mort wana eza boye siko biso tokomi bano balamuki oyo longe ayeli biso mateya aye kolamusa biso ye kozongisa biso na boko mobutu mpe azongisaki biso me talaka mboka wana ntango bamoni akomi na position ya faiblesse makambo nyonso to ekei pamba mpe biso lokwa toyebi bavaleur na biso toyebi bamakambo wana tozongisi susu date wana oyo président mobutu atikaki po ete tokende kosincline esika bandeko na biso bazokufa innocemment bazokufa likolo ya motema mabe ya bakambi na biso ya bekolo na biso milimo wana tokotika yango ekende kaka boye te bazokata vi mikuse tokende kolela tokende kosenga devant bango tozala na bango elongo mpo milimo wana esunga biso na bitumba toobunda tokontinue kobunda bitumba po te mboka na to eza na etumba toza na biso na esika kokende kolela te communauté internationale ayebi biso te département justice na mboka na eyebi biso te intérieur ministère intérieur yango kutu nde etindaka baboma biso toza na bakonzi te toza na mutu te tolelaka mpa bakoko na biso motu soki akei akomi koko akomi ancêtre tokende olelaka na batumbo na bango mpo na mvita polisi ya kongo kino tokolonga bitumba wana matondo ya solo bandeko ata biso moko oyoki ndenge ya alobi awa nalingi nalobaka mpwe mokene epai ya alobi wana soki ekomi ntango ya liwa na bango bake na cimetière bake kosencline devant bakoko na bango bato babundaka mpo na bitumba bake kosencline devant bango basali bokoko na bango bandeko na ngai bandeko bapaster bino nde boye kobungisa bato boye kobebisa bato yango nalobaka bakombata tozobundela mboka ebele ya bandeko na biso batiki biso na komba bazobunda mpo na tolongwa na bowumbu bazobunda mpo kongo esekei tala bandeko ezali kaka parenthèse makambo eleki na Kisangani lelo nayebi te soki boyebi yango makambo eleki na Lubumbashi
na campus ya Lubumbashi un Libanais atinda bakende kopanza campus bokoki koimagine ezali pasi me tokokenda likambo wana mokolo mosusu yango tolobi tango bazosekline bazozwa force oyo bato bakendeki bazobenga milimo nao bahonore bango tango okende kuna bi ya solo mpenza ko bakanisi ngai na bundai bitumba pamba te bakanisi ngai na bundai bitumba pamba Mobutu azalaki zoba te soko mpe totali Mobutu afandi sagesse Mobutu alaki nango awelaki diplôme te que je suis universitaire awelaki diplôme te mais tala sagesse le 1er août ezalaki obligatoire kende kokumisa bapara na yo soko olingi te fano na ndako mais okomona babiloko mosusu bamalédiction mosusu ezoyelaka biso tozoyeba eloko te bamakesa babunda bitumba depuis 2000 soki combien bazobunda mpona kolonga bitumba oyo bazoboma bango bakongolais de partout bazobomaka bango mpona kowela tozonga na bomoto na biso na dignité cimetière lilita tokunda ezali force bozo exemple ndakisa Yesu Kristo amonaki ekoki eli ete akendeki na kunda ya bakoko na ye ake kobenga ba yaya nayebi te soko oyebi lisolo wana ntango Yesu akendeki soki na ngomba okokoloba nano yango moke bon akendeki na ngomba ayebisaki bandeko ke batango bato kokute babi mokonzi oyo nini na bite wana etali bino te po amona eke likambo wana ezaki ya niveau na bango te akendeki kosenga epa bakoko na ye ntango amona eke tumbelele makasi ake kolela kuna moni mais bandeko na biso mpe balingaka kotanga likambo wana te mpo bango deja basi bakomisango esprit de mort mais kasi ye moko mokonzi maître jésus akendaka kolela lita bakoko na ye akobenga esu esprit de mort donc biso mpe sikoyo lokola biso mpe lokola tososoli yango longi ya kongo ni mwana nsemi aye kotangisa biso ye wana mokimbango alobaki elongi ya koya instructeur na biso atangisi biso yango wana mpe baoyo bakota baloge bazolinga ye te baoluka babomaka ye butu moi baotungisa ye po baoyebaki ke biso bango yaya mpo bazala na force mpo bakota baloge bakende oyekola makambo ya baninga me biso sikoyo ne mwana nsemi longi ya kongo azopesa biso yango ofele topesi makila motu te topesi membre ya famille te étoile oyo ezalaka étoile bango babenga étoile de David so moto akoti na ndako nango moto akobanga yo ozalaka na betoile oyo awa mais epa na biso ezali étoile ya kakongo epa na biso étoile ya kakongo eza eloko na biso bayibaka bakie batese bamasolo na bango batangisi bakuna kuna belimitate na banani na bato wana tu bakomi komona yango puissance ok biso mpe yango na ye atoa na puissance yo anisi soko oza mpenza kesa te okoko te moloba deva bato wana okoloba te mpo me biso tokomi na force moko boye toyebi force ya bakulu na biso toyebi ndenge na kokota contact na bakulu na biso toyebi ndenge na kokota contact na tata nzambe mpo tolendo toyebi ndenge na kokota na nature basimbi bya mopepe tozopesa bango bayenge basimbi bamaza bayenge na bango basimbi na ntoto bayenge na bango basimbi ya tia to toyebi ntango toyebi yango sikoyo moto aye kopesa biso connaissance wana yo pele tokopesa respect te ke le premier wana azali papa na biso spirituel ayeli biso science religion mpe politique to dédie jour le premier après midi topesa yango mpo na ye topesa barespect eza mabe te na mosala monene aye kosala asungi bapoliticien na biso bakambi na biso mpo baya na baokaa soki ndenge nini po ozosentir ke biso tokomobima mayele koleka bango mponi mpo biso tokomi na connaissance et puis la connaissance c'est la richesse soko oza na connaissance oza fort soko oza na connaissance tokomi eloko mpona motu nyonso akosakana na yo soko miyebi ke nga naza intel moto akoya kosakana no te bamiyebi te piti imagine ya bato bakei kokanga longi ya kongo bokamati botumi balivre a plein 21e siècle oyebi kutu te ke connaissance bazwaka yango nde na biloko wana me yaya bango balingi bango malamu batumba balivre mpo baconnaissance ezala te nature est-ce que comprendre ignorance wana mpe baza baignorant très dangereux alors baza maladi na moto yaya matondo mingi yaya na ngai vraiment masolo ezali ebele ya kosolola kasi vi ya ngonga nakanisi tokozala lisusu le 1er août elongo
ezali motuna soki ngonga ekoki tokozala komonana. matondo yaya tokozala soki ngonga epesi mpo te wana ndeko tokosala badéclaration ya kopesa bato wana ke il faut badédommage bafuta bamakesa na biso futa no mengame eto ye makesa meto lelo avode livoka boko disomodeso Sino mudino. sikuya lunungu bobwetele futa no bampangize eto ye bampangize eto lelo avode livoka boko disomodeso Diso dino mudino. sikuya lunungu bobwetele donc bokofuta makila bandeko na biso nyonso bozotangisa na ya bakesa na biso soki bongo te pour dent pour dent. Dan pour dan. Ya solo penda ya matondo. La loi Matondo mingi. Matondo mingi yaya. Ezali mokolo ya le premier na kanisi bandeko nyonso bayoki le 1er août. Yango wana moni ba combattant bakosangana na Belgique yaya ba combattant ba comprendre ete ba combattant mingi bakufi na corona oyo maladie ekobimela biso yo. Et puis yango wana moni ba combattant bakosangana le 1er août na Belgique mpona kosala kozongisa kobenga baesprit ya bandeko oyo bakendeki kozongisa matondo na maso bango basalaki na mokili ata bazongi na mokili ya molimo ndenge moko le 31 manifestation ezali pe na kati ya Belgique po ete ndenge nzembo oyembi disu dinu modinu roi de Belge asengaki bolimbisi o bolimbisa biso bakongolais lokwa toyaki tokati bino makolo tobomi bino tosali bino mabe asengi bolimbisi après autant de basiècle boni. Mais entre temps makambo ezoleka na Congo ayebi yango bien akoya kosenga lisusu bolimbisi après 100 ans lisusu soki mila na bakoko na biso mpo biso tokozala te ye soki ozala likambo mosusu ya koloba ozala mpe moke mpo nabenga lisusu yaya mosusu yaya mena mpo tosolani mwa moke malobo mboka wa yaya matondo yaya je crois message nazalaki nango wana mpe lobi deja nalekaki émission mosusu mpona koyebisa ke bafamille oyo bandeko na bango bazokufa butu moi surtout bamisu bakokufa innocemment bayeba te eloko te bazokata bango bavi moko te milimo wana biso makambo ketona moreposa mpe eza te milimo wana ese repose nde te ezalaka kaka wana etele mpe bunda bitu belandaka bato na bango bomaka bango wana makila wana ekende place te bamabota nyonso te bakokufela bandeko na bango toza bango elongo tozocompatir na bango mpasi na bango mpasi na biso yango nomoni mpe tozokanga monoko te tokobese mpe maboko te ifo te toloba mpo bango mpe bamona ke baza bitike te bato batiki bango te mpo soki oza na mpasi esengaka motu aya pembeni na yo mpo oyeba ke oza na bato mpo na réconfort na moral na physique eza sikoyo mpe mpa bamakesa na biso oyo bakokufa na champ de bataille bagrand guerrier les grands combattants ya libération oyo ya tout un peuple ya toute une nation bamakesa na biso le premier wana tozotombela bango journée wana avant midi wana tokosola na bamakesa mosusu na mboka kuna basala biso bacérémonie ata ya moke mpo toyebi ke so bayebi basangana armée wana oyo ya défense na biso ekokaka kosécuriser frontière te ekobima lisusu mpo yango armée ndenge biso toyebi département de défense ezalaka mpo esécuriser frontière ya mboka nayebi te so nalobi mabe yana mais ya biso sikoyo armée ezelaka soko makesa kosala ezelaka ne monda semi bikini monda nsemi alobi kaka yango wana le premier wana tosenga na bamakesa na biso message ekomela bango na mboka ekomela bango na mboka esika nyonso bakozala bazalaka na pensée epa baninga na bango bakei bayeba peke le premier wana biso totombeli yango bango toza na bango elongo eza bo bana baprison eza bo baza na esika pasi eza bakota soki babisika nini toza na bango elongo message ekomela bango bolingo na biso na ndeko na biso tozokabola pasi biso nyonso to elongo epuis na longi ya congo le premier atake père nyonso spirituel ye longi ya congo ne makandala kosi ya mbakala ne mavwemba kosi l'homme à la situation difficile donc tozotombele le premier wana biso bana na ye oyo asangisi mabota na mabota oyo tozoreconnaître ke ye ayeli biso message oyo ya sika oyo ezongisi biso na bomutu na biso bao bazoreconnaître en tout cas elongo
edie jour wana le premier aza tozani elongo na pasi nyonso bapesaka ye batonga so ya marke nini biso tozani tokotika ye te ayebaki nsima na ye aza na peuple aza na nkangu ya nini ye na kumanima ingeta matondo bobo ivo matondo mingi yaya mama wana ezalaki ya nzita ngoma tokozala lisusu soki bakulu basungi le 1er août tokozala na ye elongo mokolo wana po ete ezali mokolo esengo mingi yaya matondo mingi na ndenge oyambaki invitation to bo ndenge nabengaki yo alors nakokende sikoyo kobenga yaya mena matondo yaya ingeta yaya matondo mingi ya moto na yambo lukela ngai yaya mena obengela biso yaya mena po ete tosolola na ye elongo ya mena yenge yaya yenge yaya matondo mingi na yo ndenge osili koyamba bobiangami na kati ya masolo ya lelo ya solo yaya napesi nano yo maloba po opesa bandeko bazali kolanda biso mbote pe omiyebisa soki ozali nani po tokoba na manaka na biso maloba mboka yo yaya matondo yaya yenge na biso nyonso oyo bozali kolanda ngai kombo na ngai yaya mena kwa nzambi na clan ya papa na ngai na clan ya mama na ngai nanu nazali ntumba mvemba na clan ya papa na ngai nazali kumba kongo ngai moko nazali ntumba mvemba nafandi na mboka ya Belgique nazali moko ya bamakesa na kati ya bundu ya Kongo matondo yaya olobi tumba nzinga tumba vemba okay matondo yaya omoni tango ne mwanda sema alobaka leba luba vous êtes non neveu là toi chilombo tie mon neveu ozomona biloko yango tumba na bakongo tumba na kasai donc toya na makambo wana nsima yaya vraiment esengo mingi ndenge bondimi koya na masolo ya lelo nauti kosilisa na yaya nzita yaya makanisi nini eyeli bino mpona le 1er août eloko nini botomboki na baaudio koloba yango namoni nga nalukaki yo mpe lokwa nalukaki yaya nzita eloko nini ezotinda bino le 1er août mpona kokolisa lisusu likambo wana kolamusa eloko si tobosanaki yango antuka yaya nga napesi yo maloba matondo ingeta yaya matondo mingi yaya eloko moko nakoki koloba boye na moma oyo biso tozali kolanda enseignement ya mwana nseni longia Kongo mateya na ye wana ezali mateya moko ya bwanya soki ozozwa mateya wana okozongela makambo mingi oyo tosi tobungisa tala neti likanisi oyo euti kobima sikoyo na kati na biso baya ya diaspora likambo ya le 1er août ezali likambo moko munene na mboka na biso toyebi kaka kobina toyebi kaka kosepela me toyebi makambo ya mutuya te likambo wana ezali likambo munene mpenza ya koyeba ko mokolo ya le 1er août ya kokumisa ya kotombola lokumu ya bakoko na biso ya baancetre na biso ya bamakesa na biso ya ndeko nyonso atika ndeko na ye azonga na kati na mokili na molimo mokolo wana ezaka mokolo na bango biso bamakesa ya bundu ya Kongo biso surtout bayaya totelemi mpona mokolo wana koyeba korendre hommage na bamakesa nyonso na mboka na biso na Afrique na biso mpo bamakesa bazalaka na Kongo te na Afrique mobimba bakesa bazali toyebi mokolo wana totie yango mpona toyeba korendre bango hommage na ndenge tobosana makambo na biso yango tolobi tozongisa makambo wana po ezali bwanya munene mpona biso ekofungola biso makambo ebele oyo tosi tobungisa tokipaka te soki bakoko na biso bakenda
topesa bango mokongo tozongaka so epa na bango te mpona koyeba kosenga eloko. Alors na ngonga oyo ndenge bwanya wana esili kosopama na kati na biso, toyeba kozongela kokumisa bakoko na biso, toyeba kopesa bavaler na bango, toyeba kosenga bango oyo nyonso esengeli, ekozala malamu soki tobandi kosalela yango mbula na mbula kati na biso bato oyo tozali koyeba sikoyo lolenge nini tokoki kotambola na nzela na biso, lolenge nini tokoki kozongela makambo na biso mpo mboka na biso ekende liboso. Yaya matondo mingi, matondo yaya, matondo mingi ya solo penza mpona mboka ekende liboso, ndenge nini tokoki kosala, ndenge tokoki kokende. Yaya omoni teke bitumba tozali na yango parce que balobi les morts sont morts. Les morts sont morts na Afrique, mais na Europe te. Hein? Na Afrique les morts sont morts. Bandeko na yo ba pasteur, ba évangéliste, ba prophète, ba bishop, ba ti bishop, ba nani, ba roi, ba pape, balobi les morts sont morts na Afrique. Ba kangami nango les morts sont morts. Est-ce que kozala facile yaya na ngai eza penza pete po bato bazonga na eloko oyo malobo mboka yo matondo ingeta yaya ndenge olobi wana ya solo ndenge outi koloba yo moko soki eza facile. Est-ce que kozala facile? C'est vrai, likambo nyonso ezalaka na début, likambo nyonso ezalaka na ebandeli. Soki tobandi deja kosalela yango na malembe na moke kaka na batu oyo bazali kozwa bwanya ya malongi oyo tozali nango kati na biso, surtout biso batu ya bundu ya Congo, biso batu ya BDK na malongi oyo longi ya Congo mwana nsemi aza kopesa na biso mpona koyeba kozongisa bavaler ancestrale na biso tokolonga. Yaya etumba ezalaka kaka na début ezalaka pasi, kasi na suka nde tokozwa victoire. Nazali na elikia penza na ngonga oyo biso bayindo biso baafricain tokozongela bavaler na biso, tokozongela oyo esengeli na biso po ete toyeba kozongisa makambo nyonso oyo tata nzambe akela na mokili na biso ya Afrique, po toyeba kojuire na oyo nyonso tata nzambe apesa na mokili na biso ya Afrique. Afrique wana eza ya biso, alors biso moko ifo totelema po toyeba kolonga etumba oyo yaya na ngai matondo yaya. En tout cas maloba kitoko oyo bandeko boza kolanda maloba oyo elamusa bino yango moni tosengaka ntango nyonso bafungola tata nzambe apungu yaya nzembo wana oyo toyembaka tata nzambe apungu wiza lemisa mabolo sunganga na yo toyembaka ngo malamu maboloko makangwa bandombe babo banyokwa zamba balumu munanza yayo bube tifu kuswanga. En tout cas bazosenga na bandombe babo bato moindo nyonso bapelisa lumière wana, bazosenga na bakongo te, bazosenga na bangala te, baluba te to basoye, basengi na moto moindo bapelisa mwinda wana po tolamuka, po tozali lokola tolalaki. Ekopesa bolimbisi yaya na otikelo maloba po tokomi presque na suka manaka na biso, kasi bato mosusu balalaki pongi me bato ebele basaki réaction tango bamoni foto ya ne mwana semi na hôpital alali, bazokanga ye foto makolo salite nzoto salite elamusi bato epesi bato pasi. Omoni kolamuka po bato balalaki pongi basutuki mais comment mutalali bozokanga ye ba photo manzaka salite mafuta na makolo te epesi elamusi eloko musu ezaka ifale salema po nzambe alamusa pe mutu ya bato ezaki ba parenthèse kaka ingeta yaya na sondi yo botondi le premier soki moye kozala soki bokozala ngonga tozonga lisusu awa po tosolola, kasi soki oza na likambo ya koloba lisusu nga na pesi yo maloba po tokomi kokoma na suka ya manaka na biso. Maloba mboka yo yaya matondo yaya na biso yaya wandiwa malobe kozanga te po bitumba oyo ezali makasi mingi.
topesango kombo bitumba mpona nini mpona eza ya molimo ezali ozobunda mpona mutu ayeba kocomprendre likambo nini oyo tokoki kozala nango na moma oyo mpo ete biso baafricain tozonga na nzela na biso biso baafricain toyeba kokonaître baracine na biso ezali pasi mingi kasi ezali facile soki mutu azali na volonté ya kondima mbala moko alobi te ngai nazali africaine nazwani na mboka bapaya nazomona mindele ndenge bazali lolenge na bango alors ngai mpe ifo nazala na lolenge na ngai fo naluka lolenge na ngai ezalaka ndenge nini ekozala facile na moto nyonso soki alobi na kosala yango ekosalama eza kaka volonté tokosenga na biso bayindo biso baafricain tobosanaka te tozali na bavaler moko minene tobosanaka te tozali na mboka kitoko africain tobosanaka te tozali na nyonso oyo biso moko tokoki kosala tokokufa nzala te tozali na nyonso tozali komona ngo bamindele bango moko bazali koanvie biso eloko nini bazali koluka kati na biso bazoluka kaka bazwa mabele na biso mpo biso tozali kolala pongi alors biso ifo tolamuka mpo toyeba kokanga biloko na biso moko tobanda kopesa bango mitindo voilà avonzo eloko boye ifo senga mpo kozwa nyonso te ifo zwa ndambo yango wana nazali kosenga na biso nyonso baafricain totelema mpo ntango esi ekokaki kala totika kolala pongi ntango esi ekoki tozomona mindele ndenge mboka na bango ekomi na koningana totikala kaka na bambetu te totikala kaka koreve te liboso ya ordinateur na kati ya telefone bando ozobeta masolo nkatu bandeko na ngai tolamuka nasengi mpenza na biso yango biso nyonso toyeba kotelema elongo ekozala malamu ndenge balobaka l'union fait la force ya na ngai matondo mingi nakanisi soki nakomi wana ngai maloba na ngai isuki matondo yaya mena na koyamba penza bobiangami na ngai nakanisi soki bakulu balingi le 1er août tokozala lisusu elongo mpona kokanisa bawei na biso bandeko na biso oyo batiki biso matondo tika ete bakulu bamoela kongo bazala na bino na libota na yo na yaya nzinga ya nzita pe mabota na bino nyonso nde toyokani lisusu le 1er août matondo yaya ingisa matondo yaya yoyo bandeko ya solo penda le 1er août ezali mokolo ya bawana biso tobosana te totelema kobosana te parce que yesu atelemaki akendeki ntango amonaki danger akena cimetière ndeko na ngai ekosala eloko te papa oyo aboti yo nga papa na nga touti kosalela ye anniversaire na ya mort na ye mpo tosalaka chaque année nabengaka esprit ya papa na ngai totelemi toyembeli ye banzembo na ye oyo abandaka kolinga topesi ye donc toyebisi yo tokoki koyebisa ye bamoro bakufa te kaka yo moto bosani ye balobi omonaka chaque année na Europe boye bakende kohonore basalaka bacérémonie na bato oyo babundaki mpona bango mpona biso tosala mpona biso te mpona na libota na biso mpona bandeko na biso na baninga na biso bayebani na biso bakombata oyo ya biso yango nomoni le 1er août bakombata bakosanga na Belgique mpona kotombola ya biso bakombata bato bakufi na ata na corona oyo azalaki kombata atiki biso tokokanisa bakombata na biso bakingo ebende na Angleterre batungulu na Belgique bakombata bakufi ebele na makambo ya komba oyo bamakesa bakufi ebele bakongole bakufi ebele tokokanisa bango le 1er août wana tozanga te bandeko tika ete bato bakozala na ngonga le 31 kokende kolakisa roi ya Belge eloko nini biso toza nango posa kasi le 1er août tokokanisa mpe bawana biso tokozala lisu na baya elongo moto na yambo bandeko oyo ngai mama na bino wandiwa nazalaki na mpona loba yango oyo ya solo mpenza matondo mingi na bino bayebolandaki ngai mpe tokoyoka na lisu mikolo ezali koya oyo mpenza ezali mama na bino wandiwa mamu awishinu mukwabu mama kongo wa bakulu moto na yambo maloba mboka yo matondo Afelika diampa dinatongwa Afelika
Yamba difima mene tuwa. Netsango Bailiminate bakomona pasi. Konyaka bino. Bakoko. Biso toa bato ya nature. Yango nde esala mosala na moko. Nature esala mosala na moko. batata bangutulendo Nature osala mosala na moko. ingeta Muluzolo lwa batata bambongo tulendo makanda mavamuso mavutu kayonzama moso wende na ndinga masina makekulu kongo nyamba kongo nyavutuka kongo Muluzolo lwa batata bambongo tulendo makanda mavamuso mavutu kayonzama moso wende na ndinga masina makekulu kongo nyamba kongo nyavutuka kongo Afrika Afrika japani na tuwa. Afrika yamba difima mene tuwa. Afrika japani na tuwa. Zafu na tantu zazozi na katolwa Muluzolo batata bambungu tulendo Sikumi na zole za fonza zina tokwa Yevika na mukimbu kakete matisi Afrika jambani na tokwa Afrika japani difima mene tuwa. Ndaki yamba ya mvita teti mwana Kongo Kwanza